Téléspectateurs Batutu Baolanda na gardien du temple TV, c'est fils Mukoko, l'élève du Sphinx. Nazobi bisana Batutu Baolanda congolais, congolaise, bandinga nyoso ya Congo, Baluba, Baswahili, Bangala na Bakongo. Il y a une tentative de coup d'état constitutionnel où ils ont planifié par Bao Babengi les acolytes de Kingakati. C'est-à-dire les deux présidents de deux chambres, là je vois Mabunda Janine et Tambwe Mwamba, n'ont pas le droit de convoquer les deux chambres et se réunir pour traiter. Il y a du flou là-dessus. Nous devons nous réveiller tous dès que le congrès wane salama pour tous au babengi gardien du temple, les sentinelles de la démocratie. Le plan de Kabila, quand il est entré, quand maintenant Kamere est allé dans la justice, état de droit en Wana, Kabila veut faire des accusations ils ont vraies vis-à-vis du président qui a détourné, qui paye par la main dans la pâte, la main dans les sacs. C'est-à-dire, à partir de Wana, va retomber dans l'article de la Constitution où il lobby qu'on peut destituer le président parce qu'il était complice il y a des détournement. Ce sont des manœuvres rien qu'avec votre mobilisation, tant que secrétaire national chargé de la mobilisation, déploiement des troupes, avec votre mobilisation, Togoye Bandenge Nini, Togoye Kosala pour tout contrecarrer. Vous savez très bien que Tambwe Mwamba et Jani Mabunda mission à Bango Zali. Il y a quoi amener biso na coup d'état constitutionnel. Mais nous lançons l'appel. Si le FCC veut que Kabila, Aki Manamboka, Abosana Lokola Sapatu, Abosana Mwana Mobali, Naoya Mwasi, Baoze na tentative Baolinga Basala. Je lance l'appel au nom de l'héros national Tshisekedi à tous les Congolais du nord, du sud et de l'est de se mobiliser comme un seul homme, d'être au Babengi, aux aguets, parce qu'il y a un mal qui veut venir au président de la République. Mais nous disons tout simplement que avec Dieu nous vaincrons. Tout ce qui se passe, Makambo Bomoni, Oyozoleka, Yavita Kamere na justice, c'est ça l'état de droit Tolingaki. L'état de droit est cause à la caractère pour un petit citoyen. L'état de droit, il fait banda au sommet. Ça a commencé avec Kamere, mais la suite, il y a film Meza Musika. Nayo Mutoye Bisai Batukeba Peso 10% lobby lié sa punda memayo. Ozala ya famille Tshisekedi ozala te yeba ke na minito yo ekozande mukamati. Tozo sepela déjà, tozo senga aide na communauté internationale. Ba aider biso po makale ko mao babengi un prison confort. C'est-à-dire Bache la biso ba split, tous en a besoin ya don ya ba split, tous en a besoin ya internet full au babengi, internet wifi, tous a peine a besoin ya ko sokola moi ba wese ya makalo eza salite. Nous disons tout simplement na Janine Mabunda, makambo bozo linga bosa na Tambwe Mwamba bo kokangote. Combattant so zala ozage parce que le pouvoir de Kabila planifie des histoires. Et faire échouer biso au moment où tu as choc il y a coronavirus. Et je dis tout simplement, M. Kabila, tu n'es pas indien. Nous t'avons laissé un peu le temps de te souffler dans le Congo et nous n'avons pas voulu faire ce qu'on appelle la justice. On attendait que la justice. Yope Kabila yeba ke bakolanda yo pour na mort à Rossi, bakolanda yo bakokango pour na mort à Chebea, bakokango pour na ba mort à bakombata batumba na permanence. Bako kango pe pona ntaba bato zwa pembeni ya bandundu okolisi na ferme no Kingakati yo pe ba okanga. Tokolandela moko na moko ndenge Tshisekedi aloba ba prison kotonda et kotonda. Mais le problème qu'il y a c'est quoi? Par rapport na ozo salama na sengi na bandeko na biso ya IDPS biso to za justice te na bandeko ya INC qu'il n'y ait pas d'agitation. Sobo moni mwana mboka Kamere akeko se présenter na justice. C'est que Batumisu Soupe va se présenter dans la justice. Albert Youma 200 millions, yo pour qu'il de la justice. Batu Ebelo Baïba Bambongo à l'État, yo pour Nayo Bougumestre Liambongo ya Kini Bopeto, Gentiningo Bila gouverneur, yo pour qu'il de la justice.
Donc ndenge za boyeko boko sanza qui a boko sanza bolé boko sanza kalati toye sa peuple congolais bozala na alerte à tout moment bo mona des chambres en ekoti soki bazwi ba décision mo ya malonga te to bima na nzela po to se débarrasser. Janine Mabunda et Tambwe Mwamba na constaté que bolinga na mino Kabila te. Bokomo linga siko nde peuple akota kinga kati. Peuple congolais de partout, vous s'entraîner, vous allez un homme, parce que Kabila, avec ses acolytes, balinga basala mabe na mboko. Message n'a pas si bien na neza o babengi flash matinal par rapport na otoyoki que balingi basala coup d'état constitutionnel. Tambwe Mwamba yo obosani nde otumbaka avion. Otumba avion na batu toyebi. Janine Mabunda sindi ya kingakati. Lokola bino bolinga bomeka na président. Bosala coup d'état constitutionnel mais ce jour-là Nzambe akumisa po corona ye. Na poto bokima te corona batutu baza na confinement. Na corona obino tu boza confiné bouclé awa muta okima ate. Soki bosali gaf na makambo bolinga bobenga congrès ya deux chambres. Corona ya okima poto muta okima te toko s'occuper na bino avec beaucoup d'énergie. Et ça message on a pesa. Combattant toi un message à partager yango. Laissez nos divisions de côté. Tout mon intérêt au à pouvoir. Jani Mabundo za na place à Okimate. Tambwe Mwamba za na place à Okimate. Kuna corona za Okimate. Ba frontière za okanga. Bo vandi bolali boloti bobenga congrès. Po boya boloba ba makambo. Boyebi pasi biso to mona na mboko. Nazolo banabino tant que gardien du temps. Je lance l'appel à tous les Congolais. Na onction tisere de papa Pesangaï. Bino nyonso ya nord, na sud, na est. Bon se mobiliser parce que Fati est en danger. Il y a un groupe des individus, des dinosaures, qui veulent faire un coup d'état constitutionnel. Pour remplacer Tambwe Mwamba, après bazongi sa pouvoir et pas Kingakati. Kabila, plaisir nangaye alaka. To mesana komona ba président bakufa na mboko. Mobutu akufa, Kasavu bakufa, Muza kufa. Yo to tikela ki o mwatan. Oliata dongo Kingakati. Lokola batuno ba provoquer biso. Na marque bazo linga basala coup d'état. C'est-à-dire yo pendenge zana yeba pe yo po kota makala. OK CPIT. Na CPI OK lia ba boudin. Oko kota makala. Oko lia vungule. Jani Mabunda boye ba makambo bozo linga bo sala yo na Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba a bombardé avion. Boye bango na yebisi bino na minute. Combattant moko zwa image au mythe. Publié on a 1000 personnes. Tous à l'après. Beaucoup d'assemblées wana bo voter que bo destituer président. Soki boko bima na assemblée en total. D'abord bobé là ba AVC. Merci beaucoup. Et ça à suivre nazo maintenant nous na permanence pour te contrôler makambu oyo. Vital Kamerhe azana justice pour te lobaki to sal état de droit nul est au-dessus de la loi. Babenge po ba se renseigner na makambo bazo akize. Totika justice ça makambu nango. Makambu nakolo bana bino ka yangwana. O ba finga nga bo finga. O pe ba o partager image o ba partager. Mais biso to zana. Na yo Fatia ebenga ka famille na ye. Na réunion alobi mutako yoka ya famille na yazo sa trafic d'influence. C'est que bakobe banana et tia aussi sa mandat ba osola na ete. Na yo muta famille président. Oh koma ko sala ko yebite ke nga kombo na nga ti. Ozo zwa ba makambo bo changer le 10% bo komisango liesa punda liesa. Biso to bundaka po na famille. Biso to bundaka po na famille. Na bino so na lia ke pa na bino bo pasolanda. Sani nanga bo pasola. Na bino tu ba ta famille soki ba kutioka na kopi moko zela okota makala. Ya bino nde vuma na obando ya osigveyo na ye na tongo na ye na 8h na ye na 19h 22h na tala soko ubi. Toloba na bino bogoyo kati. Bomona ki fachango neti bebe e bandit. Na bino batu bolie ba mbongo ba carte ba combattant. Ba kabundu na ba kabuya ba okanga bino.
audit ezobanda na l'état tina chef du quartier ye mo andima basale na audit na présidence audit ezobanda to bandimaka biso tokolinga te to échouer pour na bino ba nouveau riche jamais na tondi bino botondi oyo eza chaîne no babengi chaîne à libération gardien du temple TV kabola yango epa batutu oyo omoni bakangi kamere libanga 18 chaku ndeke koseka te etikali tour na yo merci.